Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali. Vraiment, site na bino yangoyo. Site malonga. Congo Suisse TV. Mon côté et kokani na yango. Donc mutu nyonso koto koyoka basolo kitoko. Okolanda masolo kitoko, bemiswa kitoko. Yabino yangoyo. Donc musu se zate. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makambo ebele donc sepeli sabino et longola bino ba souci banine. Donc site na bino yangoyo. Boyoki yango, hein. Bisous bisous. Bisous, 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 bisous. Bouloukou Yéna Congo Suisse TV. Bouloukou, ça c'est du bio. Et nous là, ça que Congo Suisse TV, c'est du bio. Kuna, tu dis qu'il y a ma chambre froide d'été. Vraie information, c'est Congo Suisse TV. Bouloukou. Et Yoka Sola Congo Suisse TV. Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez zabete bolanda Congo Suisse TV. Yango ne peneza masolo ya malunga, eza na makambo pene ya malunga na kanti boza décider, hein? Congo Suisse TV, hein? Congo Suisse TV. Na gangi bafwe. Yongo mbio muntu. Merci beaucoup, amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers cette très belle émission Carrefour des étoiles. Aujourd'hui, cette émission est bel et bien consacrée à l'obsèque de notre très chère collègue, amie, sœur, nièce Mado Ekila. Mado Ekila, vous le savez bien qu'elle faisait partie du groupe Simba des présidents Faustin Soukari et Lombe Chougué. Et aujourd'hui, c'est la levée du corps de notre fait Mado Ekila. Nous sommes là au cercle de Kaouka, précisément à la commune de Kalamou. On était là à Saint-Joseph ensemble avec les artistes et comédiens. J'espère que vous avez bel et bien remarqué la présence de pas mal des artistes et du groupe Simba. Là, j'ai vu le président Faustin Soukari Elombe. J'ai vu la présence de Léandre Loulé, Alain Mabana, Issu Pechanga, Silabissa Popine. Ils sont tellement nombreux. Et là, je vous dis déjà, restez toujours branchés. Vous qui êtes scotchés et surmontés, là, je vois tous les artistes du monde entier. Je vois Yafio Tingoma, Duce Kapanga, Mike Ladichesse, Apo Firenze, le parfait des bonnes odeurs, Cocodian Zombo et tant d'autres. Quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés. Là, je vis encore la présence de pas mal des artistes. Là, j'ai vu les artistes sont encore là. Ce sont le meilleur ami de Mado Ekila, Mbote Dendo. Bonjour papa. Mes condoléances. Merci. Mado Ekila, Zamoko Oboza qui est ensemble la Moussala théâtre. Moi, bah impressionnant par rapport à Liwa Mado. Désolé qu'il a junior, désolé qu'il a couru bâti, pardon. Na bale nanda kuna mon téléphone sonné ba yebsanga ke Mado akufi. Mais là quand il malade ya Mado te, mais bala mona ka ke Mado ta la mort ka bonte ko li. Merci beaucoup, c'était la Dendo. Nous poursuivons avec les interviews. On est là avec les artistes comédiennes au Babandé qui évoluent ensemble. Là, Madonna Banzonzing. Là, j'ai vu la présence de Léa Nzanza. Léa Nzanza, bonjour et mes condoléances. Merci, bonjour papa journaliste junior. Mado Azaïsouna Bomoïté. Moi, un mot par rapport à Liwa Mado. Bon, Mado Azaïaya. Aza moninga to partager na to tamoni ba groupe belé lelo aki okufa na groupe ya président Elombe na Simba mais essaye so passe bokabaniza passe yaya to mesale na Mado Mado moi solo la bien abela eni bon camarade azena pour maniom nyom bando déranger mais et condisa qui est pas bandé kokonda parce que ça qui est Mado basa le opération te mais là non ba vitamine bazong so makila ce que me li ba vitamine de OK basa lo ba examen avant basa lo opération Virginie et kila c'est que somba de chasser à makila maintenant tanga ki ya kendeka bo bazaki na Virginie vendredi ba meli bien pour ezaki mutabakoi ameli ko ina mardi ba que c'est l'opération to ayo kaka ki na ba 16h ya samedi 10e jour n'est pas bima de Mado
ye kokufa eza pasi topekisaki kosala te ya abundama nango kabo me eza nzela biso nyonso ake malamu yaya. Merci beaucoup, nous poursuivons avec les interviews. Je suis là avec Naria. Naria, bonjour et mes condoléances. Bonjour Junior, merci. Moi, j'ai impression par rapport à Liwa et à Mado et Kila. Junior, on a comme le bâti. Merci beaucoup, Toza Awana, Mama Virginie Virgo. Mon copain Abartis est comédienne Yamboka. Virginie Mbotepe, condoléances. Merci Mbote mingi. Mado Azaïsou, Taza Moko ya baleki obo bandai ko jouer nae. Moi liloba par rapport à Liwa nae. Vraiment ezali pasi mingi na mutema. Mado ekila zali sosote. Nazo manke même maloba ya koloba. Mais nako loba muke. Nako yemba muke. Mado ekila moninga malamu na ngai. Mado ekila kufia keina yeo. Mado ekila hey. Hakembo kabatu yu bakenda bazonga kate. Moto soki ya kufi. Mado akozonga lisusu te. Mado ngai ekila Virginie ekila za kolela yo. Mado na ngai kende malamu mama mboka bawa. Bato bakende bazonga kate oh. Merci beaucoup, amis internautes. Quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés. Le temps pour nous que Toko Tanakati, Tozo Lisusu, quelques interviews, n'abacteurs, actrices et groupe Simba. Retrouvons-nous à l'intérieur. Merci beaucoup, amis internautes. Comme je vous avais annoncé que nous sommes là dans le cadre de l'obsèque de notre très cher ami, collègue, artiste et comédienne du groupe Simba, du président Faustin Soukari Elombe, qui a tiré sa référence depuis la semaine écoulée. Elle s'appelle Mado Ekila. Et aujourd'hui, c'est la levée du corps. Je suis là à la commune de Kalam, précisément au quartier Kaouka, au cercle de l'Onatra. Nous sommes là dans le cadre de les interviews. Là, je vis la présence de Loulé Léandre. Le temps pour nous, tous au moins, impression et pas. Il y a acteur, actrice, il y a groupe Simba, il y a président Faustin Soukari Elombe, la présence de Loulé Léandre. Léandre, bonjour et mes condoléances. Bonjour, merci Junior. Mado Ekilaza moko ya bana au sein du groupe Simba oyo za la rapé mokonzi betana moi li solo ba impressionnant par rapport à Liwa ya Mado ezani.
Papa, impression par rapport à l'Iwa Mado, n'attends mawa, impression Zaka Yamawa. Jamais tu peux mélanger l'impression, n'attends mawa, tout bien en Yesengo. Donc, quand on parle de Mado Ekila Zagi parmi partis, c'est à groupe Simba. Au moment où nous parlons, Mado Ekila n'est plus. Simba, caméraman, au moment où on a exposé son corps. Donc, ça fait mal. Vous êtes avec quelqu'un, du coup, comme ça, il n'est plus. Et puis, elle est partie pour du bon. Tout le monde a essouté, donc tu vois, on est qui est qui m'a à Koufi, bon, tout ce matin, je ne m'attendais plus qu'à Koufi, mais le fait que na moni bembe, na moni cercueil, je me suis retrouvé dans la vie, non, il m'a donné plus, donc ça passe, ça fait mal, vraiment, ça fait mal. Bon, en fait, c'était au Banini, Mokelier Moko, Aebina Tangu Naya Lubaka. Oyo koki oyo ezali donc pour Mado mokela lobi qui est lelo a tie point la vie naie akei bon que cela me repose un peu et le ezaka on a to kumisaka nzambe apesa makasi na biso tikali to koba ndenge to mesina ko koba okamba ko simbango to kene nango ti place ti mukolo yezo kozonga. Est-ce que au bête la biso relaté biso moi par rapport à ba souvenir parce que yoza papa au bande ko encadrer bango souvenir nini ya malamu o tikal nango pona Mado souvenir ya malamu et pas Mado na tikal nango atiki biso na krimoko to belela ka bayaya baye wani zaki soko ka bayaya baye tanga bi bayaya baye tout le monde na groupe va bouger bayaya baye cela veut dire Yamada Zaki Mutabatu. Pour faire circuler la caméra dans Matanga Mado, au moins la grande dame au Bazali, Babasi à poids au Bazali. Cela veut dire, Babasi ou nous à poids, la grande dame Mado côtoyait presque ma sœur, on a mieux surtout. Donc, Azaki sans frontières, Azaki, chaque artiste n'a pas un peu battu, mais elle était mingi dans l'association. L'association, la grande dame aux Omona. Quand on tient caméra mona babasa pembo zo mona minga babasa mwinjo zo mona minga Mado zaki parmi bango donc ceux qui ba olela ye o yoka place bato ba entouré corps na ye au moins attend bato ba Mado azaki mais cela veut dire moi na moko ya moi ça mi kotaki kakati na bakulutu a s'imposer te mais comme vanda ko iba ko vanda na bato donc chez nous na simba to perdre artiste moko ya makasi oyo tolingaki tosala na ye likambo na bosa koloba tolingaki tosala na ye mama moseka ya venir abandaka déjà donc ye ce que tozwaka ye moni mama moseka ya mbalo ya simba mama moseka biso tozwaka kokana to façonner ezalaki Mado mais nzamba ayeba ndenge asalaka plan na ye tobandaki na ye et par après elle est tombée malade okotane mpe ndako yango wana et jusqu'à ce que Liwa est surprendre ye. Merci beaucoup, amis internautes. Nous poursuivons toujours avec les interviews. Le temps pour nous que nous puissions nous approcher auprès du président Faustin Soukar Elombe. Il est là, notre papa, notre encadreur. Nous le savons bien que le président est tellement émotionné, mais que dirons-nous si ce n'est que de faire notre beau métier qui est le journalisme. Le président Faustin Soukar Elombe, Mado Ekila, elle faisait partie au sein de votre groupe. Aujourd'hui, elle ne plie vos impressions par rapport à la mort inopinée de Mado Ekila. Je n'ai pas d'impression à donner maintenant. Merci beaucoup. C'était là le président Alain Mabana. Moi, Liloba, par rapport à Liwa et Komelbino au sein du groupe Simba. Bon, on ne peut rien. Donc, Topeskan Nzame, merci. C'est Dieu qui donne. Donc, on ne peut rien dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, amis internautes. Jusque-là, je demande à mon réalisateur et mon caméraman le temps pour que Azwa quelques images et retrouvons-nous juste après pour boucler la première partie. C'est parti avec Garnet Mukenga.
Merci beaucoup, amis internautes. Tozoko Bakaka Naba interview. J'espère que Toza Wanande Konabiso, artiste et comédien, Bongo, c'est un groupe Simba Otolobipe. Tozo Moba impressionné par rapport à Yaliwa ya Moko na Bango Bazala Kina et na Kombo ya Mado et Kila. Bongo, bonjour, pe mes condoléances. Merci, frère Nanga. Bonjour, Nabande Sobazo Landanga. Toza vraiment trop triste ko bungisa moko ya lisano to sekaka ata botalie nakotanga chaîne ya zape oui na Top Vision na bomba yango bien to joie kinaye ngai na yaki osomba agene pana ye abanda tekela biso azaki mama ya gene na obenge mama ntukunyu abia yaya bimisaka kombo na ngai yaya lobaka nyonso londo azalaki vraiment kaka kosekaseka soki oza na kanda na ye akosekisa kaka azalaki gentil moto ya bato atuka eza mpasi baartiste basilaka boye matondo mpe lokumu ezonga mpa nzambe mpo ye nde kolo makambo mais baza koakize bino groupe Simba babi bozalaka social te na bandeko mosusu mpo tomoni awa présence ka ya bino na bino bato ba groupe mosusu baete eza nini groupe Simba soki balobi ke toza socialité poto mumba bato ba soki bakufi ba ya sireni wapi na biro groupe Simba bongo bato ba socialité bongo bato ba ya na biro na biso ndenge ni bon bango balinga kaka peut-être loko ndeko Mado apesina no elongi na makasi na bango mingi te mais il faut baza na bolingo nano ya bandeko loko la biso bayebi biso bayebi bapeshanga bayebi basila bayebi papa elombe mais na bolingo wana baike mwana parmi papa elombe aboti mwana sika ayeba na bana nyonso te mais akufeli baya ko assister bon iko lobate ke lokwa bango bayete nde toza socialité peut-être ba musu baza informé te peut-être ba musu baza informé baza empêcher pour toza musana biso za ba tournage na moment où zimbongo ba batu il faut si ça musala ba musu baza empêcher ba na ba tournage iko lobate ke toza socialité ezaka ba empêchement mais ba kozala e bembe bimi leloti ti lobi ba musu bakoya e bimi pe na tongo wana moya mais babi d'habitude so artère to actrice mo akufi réunion sala makabo bengi ba comédien nyonso mais bino banda osaka réunion na bureau bino na bino bo associé baninga te tala siko résultat est-ce liwa ba pesa ba invitation ano sanjo ba benga bino boboyaki ngana zalaki te wana mutaboyaki peut-être yondo ebi mais ngana ebi makamone abenga kite ebembe bakoboya pona nini ke mutakufi président lomba za ba principe moko to saka musana biso tolinga te ke tokende lelo mutakufi tokende kolelela ka gouvernement tala likamboyo gouvernement pe bayeba ke to saka musala makasi na mboka tango bayebi groupe Simba eza groupe se kate batala ka biso soki ko assister biso bakoya ko assister biso et adresse ko bunga mate toza bato mboka to sala ka culture mboka donc eza bandeko la no sanzo eza bandeko mususu soki bakoya na matanga ko esika biso to kufeli mutako kanga porte eza te eza na droit d'entrée te pe na droit de sortie te
Merci beaucoup, amis internautes. Ça n'est fini pour la première partie. Là, je dis grand merci à la personne qui était derrière la caméra, Jonathan Garnett Mukenga. Merci aussi à mon boss, le fou, le big boss, et mon papa, Maître John de Switzerland, l'amour personnel et privé de son Altesse Royale, Maman Micha Micheline, comme on dit. Lorsque vous voyez un homme fort, c'est que derrière lui, il y a une dame forte. Grand merci aussi à tous mes vrais. Là, je vois Adrisha Moto, Maître Beba, je vois aussi Kouloutou Magela. Là, je vois Eldu Jengomo, le manager international. Et sans oublier mon ami de tous les temps, de tous les jours, frère Alex Kaloucha. Et grand merci aussi à toi, Nathalie, aux États-Unis, de la part Nathalie Moluba, de la part ya Bongo. C'est Bongo, c'est mon botte na Nathalie. Sœur Nathalie Moluba, Nzamba Pambola, parce que Nzamba inspiré na album moko ya apesi. Soki bandeko batalaka biso, que ce soit na ba chaîne na biso ya libanda, na ba chaîne na biso oyo ebimaka libanda, bokotala na titre ya Yahweh. Sœur Nathalie Moluba, Nzamba inspiré mpona kopesa bana na Nzambe esengo lokola biso tokufeli na kati ya groupe Simba. Tamosusu kotia titre ya album ya Sœur Nathalie abimiseli biso apesi Nzambe apambola ye. Sœur Nathalie, Nzambe apambola yo, Nzambe awalesa azala na yo, accompagner yo okota na mitema bato nyonso mpona bayoka message oyo Nzambe inspiraki yo na titre ya album apesi. Merci beaucoup, bye. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.